Boye, Lualaba, le Grand Katanga, le Congo tout entier, et kozala na mikolo ezali koya capitale mondiale ya ba minéraux stratégiques. Potozali à peu près na 60% ya ba minéraux stratégiques oyo mokili mobimba ezali kotala lelo. Alors ngai na lobi boye likambo wana ekoki kosalema te ke mokili eza ko avancer biso tozonga kasima. Lokola ba minéraux stratégiques ezali na mabele ya bakoko na biso tokobongisa pe mboka na biso. Esengeli ba jeune na biso bazwa misala. Esengeli ba jeune na biso bakota kelasi. Esengeli ba mama na biso balataka kitoko. Esengeli ba papa na biso soki bake pension bazala na pension ya malamu. Nyonso wana ekouta na partenariat oyo tokosala na bandeko o bazali kolinga ko investir na mboka na biso. Nalembi makambo oyo nazali komona na mboka oyo depuis des années. Bato bazali koya awa bazane loko te na poche. Soki bakei bakomi ba milliardaire biso tozotika la kaka ba pauvre. Yango na eko solola na baninga na biso ba partenaire na biso po ete likambo wana toyokana na bango libela ekozala obele sikoyo gagnant. Tolingi partenariat mususu te partenariat sikoyo ekomi kaka gagnant. Yo tongi immeuble na poto biso pe totongi ya biso na Kolwezi. Otongi nzela na poto biso pe totongi ya biso na Kolwezi. Otongi université kuna biso pe totongi ya biso. Voilà comment on peut définir un partenariat. Na lobite ke ezali faute na bango nyonso, faute pe mingi ezali pa na biso moko na bandeko na biso. Ba négociaki makambo wana mabe, et puis na oyo ba négociaki mbongo ebimi kuna basaleli pe mbongo yango te, batie na ba poche na bango. Yango bitumba na ngai ezali Congolais azala heureux, épanoui na mboka na ye. Likamwa mibale ezalaki oyo na yina pesa bino félicitations. Pona yokaki ndenge bandoki balingaki ba diviser bino. Surtout bino jeunesse. Jeunesse ya Congo boye bakaka force na bino ezali na unité. Bondi mate makambo ba mikolo bazali koya koyebisa bino ya lokuta, ya bolole, ya kindoki. Yo jeune Congolais okoki koyina moninga na yo jeune Congolais te. Bako sabino te. Ezali tribu moko te mutokotonga Congo. Ezali ba tribu nyonso ya Congo esika moko. Bolanda ba discours ya haine, ba discours ya division te. Bolanda yango ata mokete. Batu bakoyela bino ba discours ya haine, bobenga na bango. Tobo dénoncer bango na bakonzi, bakanga bango. Alors pona kosukisa na koyebisa bino likambo oyo etali sécurité ya mboka. Na banzi bolandaka makambo nyonso o esalemaka epa bandeko na biso ya Ituri, ya Nord na ya Sud Kivu. Makambo wana ebanda utakala toluka mayele tozwa te, mbalo yonga na décider na lobi Ituri na Nord Kivu ekokoma na état de siège sous administration militaire. Yoso wana pona kosilisa ba massacre na ba violence o ezali kosalema kuna. Alors nakamwe tango tozui décision andenge wana o ezali salutaire pona mboka na biso, tozali komona babandi campagne ya ko
kobebi sa réputation ya ba gouverneur militaire otoponi wana bakomi kokosela bango que bazape impliqué na makambo ya ba violence nzokande lokuta nyonso wana po basala mosala na bango te po massacre et continuer kaka babomaka ba congolais yango na lobi c'est terminé makambo wana désormais toko combattre violence partout où qu'elle soit sur le territoire national. Même awa na lingina loba na bandeko na biso oyo bazali kokosa bango bakomi ba maimai bakomi ba katakatanga bakomi ba nayebi te soki nini bayeba ke Congo eza lisusu na tango ya kopesa na bato ndenge wana te batika misala wana na mikolo ezali koya tokotia en marche processus oyo tobengi ya DDRC désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation pour na kobimisa bandeko nyonso oyo bakotaki na ba groupe armé bazonga na mboka basala mosala misala ya kosala ezali ebele misala ya bilanga ezali misala pe ya kosala na bamine ezali tokoyokana pona yango na bapartenaire misala pe misusu ezali toza na besoin ya bamécanicien toza na besoin ya baplombier toza na besoin ya baélectricien toza na besoin ya bamédecin toza na besoin ya baavocat nyonso wana esengeli to former bango totika makambo ya bitumba totika makambo ya koyinana Congo ezali ya biso banso mwana ya Congo esengeli azala malamu na mboka na ye yango nasengi bino banso bo soutenir ba forces armées nationales ba FRDC na biso na police nationale po mosala oyo tobandi oyo yako sukisa banguna ekosenga solidarité na unité nationale na mikolo elekaki kuna boyokaki likambo ya coalition FCC cash depuis le mois de décembre il y a 2020 et Koufa Nango et Koufa qui peut être tosali 2 ans na baninga na biso ya FCC toza koyebisa bango pendant 2 ans que biso toye kosalela peuple mosala makambo yo bosalaki liboso tokangi na biso miso tolingi su ba règlement de compte te mais botika makambo wana tobanda siko kotia mayele ensemble totonga mboka bakongolais baza na besoin ya misala bakongolais baza na besoin ya sécurité bakongolais baza na besoin ya santé na éducation nyonso wana pamba malgré ba insistance na ngai malgré makambo conscientisation nazali kosala namoni kaka baninga bazali kaka na ba jeu ya mabe yango nazwaki décision na bi FCC Kashabu o pia oyo alingi alanda ngai eyo nalakisi nzela union sacrée de la nation kuna elakisi mosala pour le peuple tokozala à la disposition ya peuple yango naza kosenga na bino parce que biso toza basali na bino bozala vigilant moto nyonso à quelque niveau ya responsabilité bozalaka vigilant na gestion na ye il faut bosenga ye ba compte il faut asalela bino mosala on a oublié notre peuple pendant trop longtemps ça suffit lelo ekomi tango ya kosalela peuple mosala yango naza kosenga bino botala biso ndenge tokosala sikoyo mosala tokolakisa bino que toutes ces années perdues étaient des années de distraction,
dans laquelle quelques individus étaient en train de profiter du Congo et des Congolais. Mbalo, Tolembi, Tolobi, on va travailler pour le peuple. Voilà, Bandeko, Batoto wa mama, Makambo Nazagi Nango ya Koyebi Sabino. Malheureusement, Ngonga ese kei, Tozako sale la tango, na Kembangu Kosolola, na Bandeko baye ko investir na Congo, pour na expliquer bango vision nangai, oyo ezali ya que Tokozala Psycho na partenariat gagnant-gagnant. Botika malamu, Nzamba batela bino, Nzamba batela Lualaba, Nzamba batela maman gouverneur, Nzambe abatela Congo. Merci beaucoup. Voilà, c'est très émouvant. Le chef de l'État termine par ces paroles de bénédiction sur le peuple du Lualaba et sur Madame le gouverneur intérimaire qui administre cette province minière. Honorable Clément Moufoundji, je vous ai gardé à mes côtés. Nous allons commenter un tout petit peu rapidement ce discours profond et très riche du chef de l'État en 5 points. Le président de la République se pose la question que tout le monde se pose. Comment comprendre que les minerais du Congo ne profitent pas aux Congolais? Comment comprendre que la capitale mondiale des minerais stratégiques ne soit pas développée? Comment comprendre l'enrichissement des partenaires du Congo qui viennent peut-être avec un capital minime, mais quand il reste quelques années, ils s'enrichissent au détriment de la population. Donc c'est des questions importantes qui ont consacré, des questions importantes du message du chef de l'État. Je rappelle que vous nous suivez en direct sur la RTNC à travers le monde. Le chef de l'État va quitter le rond-point où il a fixé rendez-vous avec la population. Si vous nous avez suivis, parce que la politique du nouveau ministre de la Communication tient à ce que la RTNC soit l'instrument au service de la population. Nous remercions au passage le ministre Patrick Mouyaya Katembwe ainsi que les dirigeants de la RTNC. C'est grâce au nouveau ministre, c'est grâce au dynamisme des dirigeants de la RTNC que nous sommes ici. Merci, clin d'œil à Jessica Bassele. L'honorable, je vous ai suivi en train de hocher la tête quand le chef de l'État passait ce message sur la sécurité. Il explique l'état des sièges. Il lance un appel contre les messages de division au sein de la jeunesse. Rapidement. Effectivement, nous avons suivi ces messages de division, de haine à un moment donné ici à Kolwezi, notamment des jeunes de tel talent et tendance, mais nous combattons cela. Le président de la République veut nous montrer que la jeunesse ne peut être forte que lorsqu'elle est unie. Lorsqu'on n'est pas unis vraiment, voilà, on ne peut tout le monde absolument rien. veut suivre les scores du chef de l'État. Oui. Voilà, le président de la République est en train de quitter le rond-point pour poursuivre sa journée de travail, comme il l'a annoncé, avec les investisseurs à qui il va poser des questions qu'il a annoncées ici pour comprendre comment se déséquilibre avec le pays qui est doté de ce minerai et ceux qui viennent se développer. S'il y a des choses à corriger, ça va être corrigé pour que la RDC se retrouve. Avant de revenir avec vous, je vois Mathieu. Mathieu, Olandi, message à Mokonzi. Olobini na Bokuse. François Zibouela Ndekwaga ina sepeli Mokonza mboka pamboli ekolo. Apamboli babota malwalaba. Apamboli bana ya Kolwezi. La lobete mibu nyoso milekaki mizaki mibu ya bowaiwai kasi kaza mibu ya bose mosala mpona babotama yango mpe ministre Patrick Mouyaya ayebaki ete maimaso maseko leka na bibibi atindili mpika linene matondi na maimaso masala mikati no esika. Merci Mathieu, merci à toute l'équipe. Nous allons momentanément interrompre le programme pour rapidement précéder le chef de l'État au lieu de l'inauguration des installations de la banque. Nous aussi, nous envoyons un message de soutien à nos forces armées. À très bientôt. Dynamique Fachi président pour continuer pour soutenir les acteurs chef de l'État et les ministres, les sénateurs, les députés
ma gouverneur babukumese bachef du quartier boyebake bozali lifu ya mokonzi ya mboka esengeli bosoutenir vision ya facie bomboka etambola malamu efati bino badongolo biso esina lobi na bino bomeka te na faci botika ye asala mpo na intere ya pepe Nous vous souhaitons la bienvenue, notre président Antoine Félix Tshisekedi.